I'm gonna tell you something because you don't know nothing. But Moko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Bonjour à tous et bienvenue dans mokoyamboka.com. Je suis Nathalie Lolenga. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu qu'on partage un avis parce que j'ai vu beaucoup d'émissions concernant les couples en Europe. Donc, batbalobi ebele ke ba couple ou mais la raté na poto, basina mibali bakabwana pamba pamba. Mais Lélo, il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi ba couple ana bakabwanaka? Pour la nini ba couple zo ou mais la na poto. Léo na lingna lobela kota ba maman. Ba maman. Pourquoi ba couple na biso ezo ou mais la awa na poto? Na loba ya Afrique te, na loba ba couple oyo ezali awawa précisément en Europe. Ba couple na biso ezo ou mais la ponanga na soli na ba couple mususu na ba maman mususu koyoka bango ba papa ba se plaindre na soli na ba papa mingi na soli na ba papa ba se plaindre ba lobi non basi na biso awa baza ba tetu basi lokwa ba salaka baza na ba mikanda baza na ba voiture baza indépendante ba mona mibali na valeur te pona bango mobali aza lokola objet azala wana kaka ba mona ye et na miso abatu ba mona kaye que non abala. Ata babandi copinage, il faut forcer mobali aya ko sela e fiançailles pour ba mona ye kabala. Mais est-ce que au comprendre c'est quoi le mariage? Pour na s'engager nango, est-ce que tu as compris d'abord? Non, lobate que na une expérience ebelé à mariage. Non, na une expérience ebelé na mariage té. Mais na moi tant o na vivre dans le mariage, yangwana je me dis que na ko ipe ko loba, na meka osola na bino public, na bino internautes, tout meka ko partager avis. Nazate nabimi lokola chroniqueuse yasika. Non, naza juste une femme, une mère. Oh azana souci, y a ba couple, y a ba vie de famille autozo mené à anapoto. Et ça facilité ko concilier vie de famille, travail et tout. Et ben ba mingi ba ye batiki ba famille na Congo, ba maman maman azumbongo a salaire abosani que non il faut alukape mobali ayeba o gagna qui combien maman ozwa ki pekil de vacances bana ba fota ki bango ba allocation papa asengi yo angote mais ayeba au moins ozwa kambongo combien osala kanango nini osali liste na ndaku na yo que facture à courant ya mai ya crédit à ndaku soki boza ba propriétaire soki boza ba locataire ya ko futa loyer boyokani na papa combien to bana ko dépenser par mois. Botali, ce qui maman otindi super wax et pas maman na on a Kishasa. Maman ya mobali pe azali. Pourquoi pas penser aussi à ta belle-mère? Ba belle-mère le quoi baza na Afrique ba koma bandoki. Ba belle-mère le quoi baza awa na yote ya maman muninga papa muninga le quoi vivre en Afrique azandoki. O benga yete a osolana ba koko na yete boboti awa ba koko wana. Au fur et à mesure bazoyo kaka voix ya koko na bango. Mukolo bako mona ye ba ozane sengo. Est-ce que yo linga ki yo sepela nango yo maman ba privé yo lelo boy o monaka bakoko na ote pona yo ozana poto maman no tam suso bengisa ya za pembe na na poto maman no aza bien maman no a ozala bien o rememe na salon de coiffure ba osala esuki maman no kosombela ye lamba mais soki maman bokilo aye na ndako robeta e kara oh non maman na asala ramai mingi maman na asala ramakamu nazo sepela nango te na ndako maman bokilo petango aye amoni kozo s'occuper na e bien te akomi triste akomi ko se plaindre o moni pe susu maman bokilo mabono azo mema sango andako ba maman ozana compte na yo wana mobali ebi même pas ozala na banque nini na Belfius ozana na ING ozana na banque belé en Europe ba Swedbank to ba nini yomoko maman obombi olingi ata papa aye ba code na ote point d'interrogation olingi papa aye baté pourquoi parce que to yoki pe ba maman misu ba se plaindre ba lobby ba papa ba yi ba mbongo na compte donc ce que oza muto kutani na kawana ou bien nini wana eza ça dépend mais mibali a bien bazali basi a bien bazali pour tomoni ba papa ba boyi poto ba komi kaka chaque fois okende ko bala basi na Afrique mais tant pe bazo bala basi na Afrique ba yena bango awa et comme problème parce que tant à robala moi si kuna aye nae moi ça découvrir assistante sociale moi ça découvrir allocation moi ça découvrir que non ba beta kakayu bazwa pécule de vacances allez moi si a komi nae yanke papa komi suko lelo non basi baza basi mabe et ça question à basi mabe te
basi ya malamu bazali ya mabe bazali ezali juste boyokana ensemble. Mariage c'est oublier soi-même, s'oublier soi-même. Olobi que non, amour propre nanga na bosani c'est penser tant bokomi na bana, c'est se dire que to kanisape futur ya bana ba parents tozo kanisa futur ya bana te. Bana ba passera plus de temps na biso ba maman. Éducation nini tozo pesa bana. Maman yo oumeli awa boye na poto. Maman ebi koloba français te mais au vandi na pays francophone. Comment ça se fait? Ba cours d'intégration ezali, ba cours ya ba langue ezali. Okoy ko améliorer français na yo, okoy ko améliorer néerlandais na yo, allemand na yo. Ba langue nyonso elo ba maka awa en Europe okoy ko améliorer ngo. Mais maman a préféré avant de la astalané ba internet alanda na Facebook, maman zozi ki sabilo kona moto po na Facebook, maman ko publier ezala photo ezala nini oko publier na yo sans pudeur. Nzoto no emonana tête on a rien à foutre po na yo au publier ki po na yo batu ba mona o sala buzz. T'as pas besoin ya o sala buzz, tu dois d'abord avant tout penser à tes enfants. Bana no ba amitié psycho peut-être oloba non bana nanga ba amitié bazana en école primaire te psycho tango aussi ça assisi maternelle à côté primaire première deuxième ba devoir aux okoka tango comme la ba troisième quatrième a osuka ndenge nini po assisa ba devoir na ye nyonso bona bokoma kotika bana na ba école de devoir oui otiki une école de devoir c'est bien mundela pesa biso facilité net biso ba oyo to vandi na Oost-Vlaanderen ba côté à Gankuna ba créer la biso na katrol ba otindelo étudiante aya ko aider bana na ba devoir. OK, c'est bien, mais yo moko parents, est-ce que ozwaka temps ya ko contrôler ba journal de classe ya mwana non? Est-ce que ozana temps ya ko tala ba livre à mwana nao? Est-ce que ozana temps ya ko s'occuper na bana nao à 100%? Tozana bana bazo koma ba adolescente ayebi vite. Mwana zo kola boy azaye moko délaissé. Lokola obotaki ye na bo jeunesse ya komi babysitter ya ko garder ba leki nao. Observa mobile no sous na mesate et comment ah non prends ses pattes va servir à ton papa mobile soka azolia ovanda pembeni na yete o solisaye o talata rien que regard na ye soki asepeli na biloko ou pas parce que ba no nyonso bovandi o soka siliki okomona ngo na regard mais ba maman tozo ki pa angote ba maman bo silikate lelo na ekolobela ba maman une prochaine fois to ça l'émission to kolobela ba papa ba maman oyo alingi apesa vie na ye sur ba couple et tout bo hésiter te naza na page na nga ya Facebook ou bien boko contacter nga na bomokoyamboka.com ou bien bo contacter nga na Facebook na nga Nathalie Lolenga tomeka ko solo la bo pesa ba vie na bino sur ba comportement ba papa na yebi ke ba comportement ba papa pesa mabe makasi na mboka oyo papa lingi ko aider maman te maman ye moko sala ka nyonso maman zo jouer rôle ya papa na ya maman na ndako na yebi ke boza épuisé. Maman a pe maraté soka uti musala directement na cuisine papa uti musala azongi abandi ko zappé donc na yebi ke bo zappé na ba plainte envers ba papa pe ba obongisa mais pour l'instant to lobela nanu ba maman to meka ko changer ba série ya France o ekolekate ba sala biso na télé okoki ko enregistrer yango tango silisi musala na ya ndako aussi ko s'occuper na bana na ozui moi 1 heure au tali ba maman to linko belela nzambe te avant olala belela nzambe a garder ndako na yo pongi katanyo na butu maman zwa temps ya ko belela nzambe a garder ndako na a garder bana na yo on ne sait jamais na vie oyo tozo kende toza éternel te ba maman lelo bo esoko kufi maman oyo papa arobala est-ce que akolinga bana na yo ndenge yo lingaki bana na yo est-ce que bandeko na yo ba yaya na yo ba tata mwasi ya bana na yo ba mama leki ba mama kulutu ba ko s'occuper na bana ndenge yo moko bande ko s'occuper na bana na yo non bango nyonso bazana mutema ndenge moko te na yo donc tant que ozana nous vivantes maman zwa temps ya ko gérer ndako na yo ba magasin ezalaka kaka chaque année ba solde ezalaka kaka ye loko moko te échanger mais maman zala maman penda ya ndako que mwana na yo ozana moi jeune fille na ndako azana ba 12 ans mwana na ayebi même pandeni ba nikaka tas mais maman azawana te azokipe te maman oh non akoyeba kaka soka akoyeba quand nga naza mwana poto mais biloko nyonso ya mboka na biso naza muto ya Équateur biloko nyonso ya mboka ba mosaka balimbondo mama na nga alaksanga kolamba yango nazalaka fier soso liboso na kata na vie nanga na kata kiango j'avais 9 ans mais lelo so tie moi na 9 ans osimbisi mbeli azobanga mbeli osimbisi basani azobanga akokase mais ba parents bozali wana ba parents toza wana
to meka ko sala bana na biso ba yeba musala bana na biso ba yeba ko gérer ndako pe yo mama gérer ndako tango mwana za ko observer yo ozo pesa ye pe posa ya ko gérer ndako mais soko vandi na mwana na ndako mwana zo mona kaka va servir ton papa amona ka maman esiko o gérer ndako te amona ka maman esiko o gérer ka bango te bana bakoma délaissé maman ko bima lelo ozongi lobi na ngona tongo maman ko kende na ba camarade na bokoti na café bovandi bozo mela maman ko bima otiki bana na yo na ndako bango moko na ndako oyebi atate bana na oba rolia nini soko bengi na téléphone ay bosa la frite na fricandelle bosa la ba pâte kuna bosa na ketchup bana bazoli équilibré te bozo sutuka bana bakomi ba obèse bana bakomi na ba maladie belé ba maman tozwa temps ya ko s'occuper na bana na biso to liesa bana biloko ya mboka na biso malembe tango baza mike ba romesa nango ba frite ba pâte c'est bien bana bazoli yango mais il faut mwana yeba que non na origine na biso to liaka boy to mona ngo na bandeko na biso ba arabe mwana arabe ayebi ke couscous eza biloko ya mboka na biso ayebi ke soki na lati tenue beza tenue traditionnelle mais ba na biso bazoka ba tenue traditionnelle na biso soni parce que mona kana eska mama la tarate mama yemo kwa za kana jean na jean soka dati kolante bila nzoto nyonso libanda mama zaka biloko bila nzoto ekangi mwana tellement kazo mona bongo mwana zokola na idée na ye que accoutrement africaine yango wana non ba maman to meka koto wana to changer to luka to laksa bana la vraie culture africaine bisiko to wuti eza bien bisiko to wuti to zu éducation lelo ekoma omoni mwana moto na nzela ogangeli mwana na répondre tu n'es pas ma mère tu n'es pas mon père mais na époque na biso tant tozo kola ezala papa ezala maman o nyonso ko gangela yo okoyoka ye pe soki oboyi koyoka ye ake afundu e pa mama obanjolela parce que oyebi ke non mama akogangela o mama akobeta o mais bana biso ya lelo est-ce que babangaka mikolo est-ce que bana wana okuta mwana amati na train aniati makolo olobi na melongola makolo a répondre yo eza train na yo te eza train ya batu nyonso mais tango mama akotala bongo abi bango bana poto ba répondra batu cash poto e bokola rabana te biso nde ba parents na bandako na biso tozo bokola bana kolaksa mwana s'il te plaît kolaksa mwana bonjour kolaksa mwana les bonnes manières et kokite laksa mwana comment vivre en société libande ya ndako na yo tes enfants te reflètent dès que bana babimi na ndako na yo ils te reflètent toi leurs parents donc tant yozo bima obimi déjà na ndako na yo ozane otiki bana na yo en désordre yeba ke bana bazui désordre na ndako babimi nango libanda mais lokola yo ozana ndako soko pesi bana na bonne éducation biso to kolaki camarade à maman aza maman voisin aza papa mutu nyonso aza maman mutu nyonso aza papa toye na mboka oyo boy soko moni papa muninga ozobenga ye Albert omoni mama muninga ozobenga ye Florentine yakawa non biso tokolaki okobenga ye maman oyeba kombo na ye te yo bengi maman par respect pe loko wana na salango na bana na ngai babengaka bato nyonso maman parce que pona bango oza maman mais ba maman totiki éducation wana oh non eza éducation ya Afrique ba maman tokoma koyoka lingala soni mundi bazolo bana mwana ye na arabe ayoki soni te mais yo maman pono lo bana mwana na lingala otozo yoka lingala soni lelo so yoki lingala soni lobi be mwana no azui poste akeko sala quelque part ou bien azongi azui poste na ambassade à Congo abakomba nommé ambassadeur ou tonine poste moko malonga na Afrique mwana no ayebi koloba langue d'origine na yote c'est la honte il faut au moins ata kolobango couramment mais ayeba quand même soki ba lobi na ayeba ko comprendre et loroni ba lobi na ye et rozala bien ba maman na monique tant on a biso e komi na suka toko reprendre émission une prochaine fois merci nabino ba nyonso bolandi ngai bobo sanate ba encouragement nabino eza première émission ba faute ezanga raté eza e bandeli donc naozela ba encouragement nabino nazozela ba question nabino nazozela ba sujet nabino o bolingi to débattre en famille ceux qui peut bolingi que non to invité bino maman a sepeli que to invité na podium toni na plateau aya koloba apesa vie na ye problème ezate au contacter www.bomokoyamboka.com ou bien OK na Facebook obeti bomoko ya mboka o retrouver biso wana
ou soit au tapé Nathalie Lolenga okomi avis na yo na kondima ba avis nyonso ba critique nyonso eza les bienvenus pona eza émission ya liboso tolingi to silisa lisolo oyo basi ya poto tokenda sango ya mabe ba mama poto tokenda sango ya mabe ba papa ya poto ba pesa biso na kombo ba mama ya poto ba papa ya poto on dirait poto et bota bato tobosa na ba origine na biso te tobosa na esika nini touti te nzambe apambola biso. Merci. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.